wana tozoloba ke fleur de chance bamosusu batiaka yango na kati ya bakaye mpona bana kotanga balobi ke epesaka bachance. Donc ça dit chance wana eza chance vraiment ya kozwa. Donc ça dit chance même na ba business na ba makambo na biso. Bon maladi mosusu en tout cas oyo nga nayebi kaka eza matoi mais bato ebele balobaka etretaka maladi ebele po garso mosusu ayaki oluka yango awa abi etretaka maladi ebele mais ayebisaki biso mpenza maladi yango te ye ndenge aza awa akufaka te abebaka mpe te ezalaka makasa nango oyo soki okitisa yango na mabele ekobimisa nzete ebimisi motu ebimisi nzete yango babengi yango hébreu d'autres termes babengi yango lisusu fleur de chance. En tout cas eza na utilisation ebele babi mpe eza vrai kiss ya litoi. Donc ça dit soki moto aobela litoi azobela litoi ezosala epasi quoi. Bon akosalela yango maintenant mama tozonga pepa na yo nayebi te okosalela yango ndenge nini soki motu oyo azobela litoi yebisa biso okotiliza yango ndenge nini. Ça va papa okosalela yango okati kaka likasa moko oyo oyandoli yango na moto le ezokoma pete yango ezalaka mai ofini kaka mai wana otangisi mwana na litoi ata 3 gouttes otangisi ye mopanzi oyo obalusi mpe mopanzi oyo otangisi ye mpe kaka ndenge wana. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Mbote na balandi Fantastique Info topesi bino mbote et totombeli moko malamu de partout bozali et c'est vrai qu'il est votre serviteur dans combo monsieur Sheker. Je crois besoin dans biso tozawa na ville province à Kinshasa précisément toza na Ngasani. Place wapi tozawa to kolobela mpe to kobeka mpe kolobela bino nzete oyo to découvrir après découverte toye comprendre que non eza nzete moko eza mutuya yango moni toli to partager na bino balandi ya Fantastique Info et tozawa na mama aza na biso. Je crois qu'on peut ça combo, bote maman. Combo nani. Combo maman pas chance. Et puis mais quand peut expliquer biso toza puis. Ah toza na Kingasani ya suka précisément na entrée Mikondo okiti mwa muke en face ya mosquée. Maintenant aéroport. Maintenant tout le monde tout le monde a habité. On peut expliquer biso endroit où tozali. Bon ndeo esika tozawa toza justement na pépinière. Totekaka ba fleur totekaka ba nzete neti nzete na simbi tobengi yango hébreu bamosusu babengi fleur de chance ejwaka mpe barole ebele na fleur oyo bamosusu batretaka nango matoi bamosusu mpe basalelaka bakisi na bango ebele oyo bato nyonso mpe bayebi. Bien mama oyebisi biso ke non eza hébreu donc dans d'autres termes tokobenga yango fleur de chance. Alors nayebi te meka ko expliquer biso vraiment un rôle nango ezaka est-ce que traiter malade moko to plusieurs maladies. Bon bato ebele mpe bayebi ndenge etretaka bamaladi mosusu wana etretaka mais biso toyebi kaka etretaka matoi ebele bayaka koluka yango mpona maladi mosusu yango mpe bayebi mais sikoyo na chance wana tozoloba ke fleur de chance bamosusu batiaka yango na kati ya bakaye mpona bana kotanga balobi ke epesaka bachance. Donc ça dit chance wana eza chance vraiment ya kozwa. Donc ça dit chance même na ba business na ba makambo na biso évolution ya makambo donc fleur de chance. Mikanda na bino wana bosalelaka bozotia yango bozwi bakaza nango otie na kati ya feuille oyo ozosalela ba makambo na bino wana. Ça dit utilisation yango eza non seulement ko traiter mais eza pe susu na chance évolution ya musala ezosala makambo nyonso tu vraiment. Maintenant maman meka ko mpe koyebisa biso à part yango maladi mosusu nini etraitaka. Bon maladi mosusu en tout cas oyo nga nayebi kaka eza matoi mais bato ebele balobaka etretaka maladi ebele po garso mosusu ayaki oluka yango awa abi etretaka maladi ebele mais ayebisaki biso mpenza maladi yango te. Mais maintenant nayebi te bino eza ekomaka boye ndenge nini
et comme on a fleur bonne habité et bandana na graine nanu to fozwa jeune plante yango nde oloni jeune plante ye ndenge aza wakufaka te abebaka pe te ezalaka makasa nango oyo soki okitisa yango na mabele ekobimisa nzete ebimisi motu ebimisi nzete ndenge aza. Maintenant utilisation yango nayebi te est ce que utilisation yango même si comme eteli boye osalela yango kaka boye okosalela kaka donc osala yango problème te ye mpe akipaka ne mabele te abimaka ne kaka vraiment. Balandi ya fantastique et fort, je crois, vous avez biso de partout. Vous avez en Amérique, en Asie, partout dans le monde, vous avez biso. Tomber les bino mokolo malam vraiment. Et je crois, toujours continuer toujours émission na biso mokolo alelo. Yango ba bengi yango hébreu. D'autres termes ba bengi yango sous fleur de chance. En tout cas, ils ont une utilisation belée, babi mpe eza vrai kiss ya litoi donc ça dit soki moto aobela litoi azobela litoi ezosala epasi quoi bon akosalela yango maintenant mama tozonga pepa na yo nayebi te okosalela yango ndenge nini soki motu oyo azobela litoi yebisa biso okotilize yango ndenge nini. Ça va papa okosalela yango okati kaka likasa moko oyo oyandoli yango na moto le ezokoma pete yango ezalaka mai ofini kaka mai wana otangisi mwana na litoi ata 3 gouttes otangisi ye mopanzi oyo obalusi mpe mopanzi oyo otangisi ye mpe kaka ndenge wana. Donc ça dit ozwi fei moko kaka otia yango na moto ezika te ye moko okoma pete ekomaka pete alors ofini otia yango na matoi donc otia yango esili donc nayebi te différence nini okopesa biso entre yango na bakisi biso ya bamindele. Vraiment nayebi te différence na kisi ya mondele mbongo ekosila ebele mais oyo okodepanse kaka mokie mwana akomi bien. Vraiment merci maman. Bandeko ya fantastique info je crois bozolanda utilisation ya fleur oyo babengi hébreu soit d'autres termes tobengi on a fleur de chance c'est-à-dire eza kisi ya makasi ya matoi c'est-à-dire eza kisi moko ya makasi je crois mama otuki kolakisa bino ndenge utilisation yango eza kaka keno obuki epuis otia yango na moto ezika te donc so ekomi kaka pete ozwi ofini yango mai wana otia yango na litoi donc ekozala 2 ou 3 gouttes mama 2 ou 3 gouttes na minute eza te lokwa bakisa mundele fo ezwa 3 jours ekoma non donc yango une fois kaka otie yango c'est fini donc dans 10-15 minutes déjà réaction donc ozomona utilisation utilité ya bakisi oyo eza naturel na oyo ya mindele donc c'est ça bon merci na balandi nyonso ya fantastique info bozalaki wana bozalaki ebele na kolanda biso to remercier bino na confiance oyo bozopesa biso mpe todecevoir bino au grand gens et surtout bosana te na kolike toujours bobosana te toujours na kosabonner massivement na chaîne na biso et merci beaucoup merci na équipe technique oyo bazalaki na biso na nsima ya caméra ezalaki bongo na mese tita oyo azalaki na nsima ya caméra et topesi bino mbote tokutana na mikolo ezali koya merci. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.